kosala émission oyo 9e épisode eza kokota traumatisme film oyo Belvi Kandi a commis parce que maman akomaka akokoma parce que yé cop ne yango wana scénario ne to tikela omoni muteki kwanga muteke tikela ye parce que wana eza cop ne mobali ndem ta osambwisa ye. Vous comprenez, hein? Mobali ndem ta osambwisa Coquette. Coquette c'est une fille très bien. Mobali ndem siko biso tozo ke kotia bisika tozo ke kotia ba makolo. Ndezo sala siko passe. Et là on a un problème té. Ce que le ko simba te ko kotika na ye. Vous comprenez? To buna marana miso batu te ke batu ba koloba. Si ozo sala ke batu ba koloba, o souffrir, c'est toi qui souffres. Soki sikoyo beauté image na Coquette baboyani. Vous pensez que Coquette va ochaye na serike bakundi? Eza pasi mais kosila. Beauté image pendenge moko. Ba ochaye na serike ite. Siko intérêt na bino eza nini bato na solo ka bozonga bato. Soki Coquette monique makemaka ba beauté ezo simba te. Lek na nga déposer mandoki. Continuer vie. Poto e bangi soto kenda poto. Mabale comme anniversaire. Oh? Mabale ezaka ba mama so babalaka. Amina oyo biso to sana soto eza anniversaire. Anniversaire ndenge ni bati balati alliance. Joyeux anniversaire. No mote ba komo kata gâteau kama mabale ezaka gâteau. OK. Kala mabale ezaka gâteau. Est-ce que libala gâteau ezaka na mabale? Ngai nazolo bango likambo yo. Batu mususu bazo alimenter makambo makasi. Ezali bandeko ya Babakouk. Botika ngana loba. Ça n'engage que moi. Babakouk, soko tali ezala batu obutana Babakouk, ba fani oyo Babakouk ya silate. Mais les Babakouk oyo babimaka na télé, o basalaka ba analyse, o basalaka ba boy parce que bango ba konza ba faux compte, bango ba konza mafinga. Traumatisme, les alliés filmer, oyo na bisaki bino à chaque fois. Famille Bota, tu consommer belle vie, moyen à soutenir belle vie quand les alliés tu consommer à filmer. Filmer na biso, tu comptes na ba distraction zangatina te. Ya ba ser na biso mo boya mikolo musu na moni alati manette, gabe manette. Boboyana lokola bali muta media tikana na ser na biso mususu oyo bake ko filmer na kaputula ya munene epi nga na mitunaka soki otali video wana beauté image muto na ndimite ye muta filmaki yango ezali kaka ser na biso na muta filmaki yango po achango na media po parce que bazolo bake ba nani siko publier video wana nani a publié vidéo pour faire na biso awangani ta le bezanga nazala mutu na ko se justifier te alors basi nyoso to bozolo te tolo mo ya beauté image et ça problème te boko legala bino na motalaka mais mama ni mama to première dame et ça encore joli ça Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 205 de la presse, Mobala Litutu Yambomanazolo, préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse. Merci beaucoup, Nabandeko, tout Bopé Saranga. Attention, Nabino, fidélité, Nabino, et surtout que Nakolanda chaîne Oyo, Active Final Télévision. Merci beaucoup, Nabino, tout au Bozolanda Bisso, na Afrique, na Amérique, na Océanie, même na Europe. Merci beaucoup Nabino. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Active Final Télévision. Je crois bien que vous avez la émission et puis vous avez la gag où il y a qui ça, il y a faire divertir Bino. Surtout que Papa Kouloutou Nabino la famille Bota Jerry Kobetox
nazotiela bino écriture wana ya kokomela bino bagag wana à travers chaîne oyo l'initiateur ya chaîne oyo napesi bambote ebele longonya na ye parce que atia chaîne oyo mpona kosunga bandeko na ye bacongolais balanda maye ezali koleka na culture oyo ebengami surtout art dramatique théâtre. Et merci beaucoup na yo monsieur M nga nabengaki monsieur M mon producteur, mon tout, mon boss, mon tour sous les lois apesi Jerry Kobetox confiance ya kokoma bientôt peut beaucoup film, bientôt peut beaucoup voir même moi makambo ebele, mais pour le moment bolanda na ba gag wana penza, surtout que moi particularité na biso tokosalela bino kaka ndenge tozosalela bino wana banoko Prince Luamba ba Dipine ba Pamela Matondo ba Bianca Zanga ainsi que ba Kovo d'or au botala ki wana équipe mon famille bota to bandozala wana pona kosalela bino ba gag et kosala bien, rien n'empêche pe to benga bandeko pe mususu o bazaka moi na masolo pe ya théâtre pe kaka banzonzing to benga bango to kotsaka bango parce que c'est la famille. Merci beaucoup na bandeko tout ya famille bota bolandaka biso partout. Cette émission est enregistrée à République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et sika nako enregistré émission oyo et sika yo batiolaka biso bangungi et sika bafingaka biso mulili mais tolingaka mboka na biso République démocratique du Congo parce que tozala mboka mususu te. Voilà, émission na bino masolo ya Belle-Vie et bandi. Kotala ngoyo moko te na laptop, kotala ngoyo moko te na téléphone, kotala ngoyo moko te na écran plasma, benga muninga, mama benga papa, papa benga mama, yaya benga leki. Émission na bino masolo ya Belle-Vie et bandi. Boye baka bien que nga soki na ye na bandaka na partie 1 promotion. Promotion ezali ko faire propulser les artistes na biso ko chaye maboko qui est Belle-Vie Kandi, Poutine de l'écriture, Mama Koma Koma, Mama Morote, Mama Arai Goshi, Mama Chikicha Chikicha, Cha Cha. Mouto tika ba scénariste et belé na défaut. Tabita na biso ya bato ya maboke c'est Belle-Vie Kandi, oazo sala biso ba filmer lelo, ezo sala plaisir na bandeko tout ba congolais na ba congolaise. Merci beaucoup na ba fananga na ya Belle-Vie Kandi, famille bota mobimba na pesi bino ba mbote pe ba shalom ndenge tolingaka toujours. La mama chérie à moi si yebisa base ya Londres ya famille bota. Bozala toujours soudé, bo soutenir toujours Belle-Vie Kandi, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tulomba, sans oublier maman José Lusadusu, wana base ya Londres. Soki nazangi sakaba komo mususu bo tindela kanga parce que na bo ba problème. To kiti malamo to ke na couple bio famille bota papa Jaboud Mayembo motema ya maman Anas famille bota toujours. Maman Fifi Makuta depuis États-Unis famille bota toujours. Sœur Nabiso Wanito depuis quelque part Esther. Moi si ya Kimia basi ya Kimia bazaka toujours na famille bota ndenge Belle-Vie Kandi aza Kimia moi si ya Matalanate moi si ya Lolendo te moi si ya Mativité Belle-Vie Kandi ndenge pe ba mama ya famille bota bazali. Soki bomona ba fan ya Sila bazaka moi agité parce que yé moko maman na bango agi donc colo agitation. Yango c'est normal na ba fan na yena ba maman na ba tata bazala agité ndenge pe autorité morale na bango azaka agité azaka vérité azaka kofinga te zéro mafinga na émission na Belle-Vie Kandi ma solo ya Belle-Vie parce que ba parents batala kango na koki kofinga te. Il y a une différence entre critique na injure. Alors nga na saka effort malgré tout ça batu to kokana nyoso tout mais ma finga ezalaka te. Voilà film na biso o bozolanda 8e épisode ekotaki lelo ndenge na kosala émission oyo 9e épisode eza kokota traumatisme film oyo Belle-Vie Kandi a commis parce que maman akomaka akokoma parce que yé cop ne yango wana scénario nde to tikela omoni moteki kwanga moteke tikela ye parce que wana eza cop na bango
Alors Belleville Kandi tikela ye scénario koya ko déranger Belleville Kandi tant que yebi scénario te tant que ozana zolozina te. Alors famille Libota traumatisme ezali film oyo na bisaki bino à chaque fois. Famille Libota to consommer Belleville moyen à soutenir Belleville Kandi ezali kaki to consommer film. Film na biso to kota na ba distraction zanga tina te. Ya ba ser na biso mo boya mikolo musu na moni alati manette gabe manette. Na ebite manette ngwa tela ki kitala ta vala tangote. Et puis monsieur le quoi jouer et puis monsieur le quoi et là au moins on sait que ça ngo bana mike bazwe na ba TV pour na faire distraire bino maman moko ya mukolo azana ba koko. Olo l'air de jeu na biso ezana cinéma. Parce que même ngana oloba oyo nazana kati ya théâtre na bimi libanda théâtre te j'ai mon groupe. Ça fait 3 ans en décembre to fêté. Na biso TV télévision. Na les gars kuna. Alors, lelo na suis producteur na azo produire na bagag mais c'est M. Na chaîne Oyo parce que na zakaka na théâtre. Alors ça fait très mal au cœur au monde. Ba ser na biso to bande ko se mona ba filmer, ba longola biso ba stress, ba sala ba modèle, lelo ba so ya ko distraire bino ba famille Bota. Pourquoi ça distraire? Toloba qui bien opération 100K. 100K na kingandi. Na chaque épisode. Donc il y a un film mobimba ezala épisode 1 ti na 12e épisode 17e épisode pour Belleville pas banga ranete ko komati na 17e épisode. Alors to consommer film beta 2 millions de vies, nyo surtout beta 2 millions de vies. Alors mbongo wana Belleville Kandi asunga kanango bana bitike. Boka ki opération moko ba hotel ko sala akala mingi te zongi sa mona etike kelas. Alors mbongo wana Belleville sala nango matalana te. Mbongo wana Belleville akena osomela ngo bilamba te ko laksa ba griffe ngana latibo na latibo. Pour Belleville azane sa perte. Alataka bilamba bomba ka nzoto. Mais bilamba ngo pa lataka. Ya niveau ya koma na mbongo na ye. Mais tout le monde a serre na biso si la ya osala matalana awa. Ya ba bilamba, mais ceux comme makamba lupango tout est vanité. Voilà peka na lobi mabe. Abi mabe te. Alors, famille Bota bo consommer film na biso traumatisme. Ba film ya Belleville au revendre na salon na mama bokilo ngani na zaboué. Mama bokilo avandi, papa bokilo avandi, ngana avandi lem sukutu mère na biso avandi. To fongoli écran to fongoli ordinateur to tcheba film ya Belleville. Au komona place o mutu moko okimisa elongité. Au komona bato na bo sototé, au komona makambo na bo senzi. Ba film ya Belleville. To mabina ya salité, mabina ya mbindo. Oh si la bina kana batu na ye na kata film. Au mona ngote. Au mona ngote. Alors famille Bota, on doit soutenir. Moi si oyo to soutenir et to tchaye maboko. Ce qui biso famille Bota to kota na distraction et puis ce qui na oloba peut-être na ba fana ba to Belleville. Biso pe ba communicateur soi-disant na ba ko soi-disant. Ba communicateur, ba attaché de presse, letinga pa Belleville. Moi je suis Jalelo. Jalelo de Belleville. Ba tu musu ba sepela ko benga mukala ya Belleville. Oui. J'assume ça. Mais ce que tu as longi nanga boy, bah tu vas comprendre que garçon ya bisenga sengate. Naza garçon mo boy te ke na yaka ko flatter mutu po asomela nga lipa asomela soki nini te. Nga moko na longa nzala na kwena nga na ba misala nga na maboko. Oyo ko la lisanga nzala te, fote yo ndenge za. Soki bilambe baby nga moko nem na ochanzango. Parce que je suis maître garnisseur bien formé par mon ami Makila et Kiandu. En passant, on peut savoir que je suis na ba misale belé na nzoto. Donc garçon bisenga sengate le roi ba inia na ba sensi o ba za tout autour ya sila. Ba la ba misala musute. Les locations mais c'est YouTube, to Google, to gouvernement biso beti pene bilo ba no beta biso na époque Kabila. Tant et moi, YouTube est limoué.
YouTube et quand ça subit le côté. Au comment ne belende ba ko fiono quoi. Ba din ko fiono ka. Au moins ba te belende ba okonda parce que ba ba misala musute. Ba zala ba cop musute. Alors famille Libota to consommer belle vie kandi, to consommer ba fumer na biso. Je crois bien partie à promotion to suki wana famille Libota to consommer. Boko tout dans papa Kulutu deuxième partie au koti oyo eza makambo belle vie te. Bon qu'elle rota l'émission mon ebisaki bino. Mutu nyonso to tournera na Bella production. Ce qui problème est quoi l'internet. Je dois intervenir comme gardien du temple. Je dois intervenir comme moi aussi. Je suis artiste, comédien, formé, orienté. Zolozi na bene fanda. Et pas y a n'importe président Asa vivant wana modéro totokani mutu montre c'est mon père. Donc coquette ça likambo ekweli na internet oyo tozomona. Omoni mboka oyo eza mboka oyo lelo batu bakoma osepela mabala ya batu ekufa. Même si na ba quartier omona couple mo bakoti na quartier boye. Batu bazotia bango boye. Oh kana mingi te bako beba na bako kabwana. Donc tokoma na bitumba ya ba famille, bitumba ya ba quartier, to bati sona bitumba ya misala o to sala koyo. Parce que moi si nanga to mobali na yo mwana mwasi tant que oza mutu media osana bitumba makasi. Alors coquette ça joli oto yebi molonga ni na ye o abala ye o ye moko bote image aloba basi nyonso bota na bango nde mais o ya bala femme légitime c'est joli ça coquette. Alors bino bokanisi makambo ezolekela coquette eza ba nani bazo alimenter photo za batu to sa ba analyse moko boye normal ba nani bazo alimenter makambo. Oui beauté image à ça moi mobile et puis à ça star nga na na internet peut-être na âge beauté image à cause là pour nga bango clairement na ça moi na série 7 peut-être na musala o beauté image embrassa monde oyo ya média en ligne kala nga na ye na kuti ba beauté image déjà bazo réaliser ba faire. Alors beauté image azala bitumba na ba ex nenyoso oyo abeta magoda oyo ti lelo balotaka ye. Alors lokola bayebi kabali coquette asaka maboki asaka théâtre nde bolobaka ba ex nyoso tu wana soki yo lobi ke oboto nini na kobima na mobile nona bouti kobalana. Oui beauté image nde tomoni ser na biso wana soki abeti o magoda akozwa akotia na place à coquette sous te bozolekisa bata na bino pamba parce que officiellement monde ya média partout bayebi ke joli ça coquette azali mwasi ya beauté image. Donc yo ozolingo prouver ke nazalaki na beauté image tobeti magoda yaya rôle no eza lipapa mkola feti bakoluka sapato. Donc ozo ça les lokote surtout nazo interpeller bana baso bazalaka mobali bazalaki na ye bakabwanaki aki abali si alinga sala muninga oyo babala ni na o bayeba ni pete o ba mona na pete alinga sala muninga na passe alobi bo ça va na ozongela mobali oyo pona cha trouble o cha trouble te yonde ozo lekisa parce que soki ezalaki yo balinga babala yo lokwa babala ki yo te batikaki yo zongi na retour otikali kaka lokola shingom balie basisi suka lesili babwaki. Alors nazomona babasi nyoso to na ndeko na biso muso na mona ke mona ser na biso na pe nalinga ko finga bala basité mais ser na biso na mona ke pe on dirait moi mutu e boucha ndeko na biso muso a mwasi wana. Donc eza pasi batu bazoa ko alimenter makambo oyo ezalika bandeko na biso ya communauté na biso. Communauté moko boye lelo to pesi place na bosoto botala bana lelo bazobokama na poto bana babokama na Kishasa
lokola bana bazokola na kati kuna poto ebaki na bamboka bana mususu moi bon bana mboka bon tolo bana mboka te lelo kutu bana bandeko ngalo baka lelo na regeta na botama na Kinshasa fa ina botama même na ba province peut-être tolo balelo bana bazokola na bandako lokola bana baokola na les enfants de la rue. Donc bino bana basi oyo lokola na monaki moko aleki na internet abi ngai moko kutu na mona beauté image etolo mone jour alataka jogging lokola bino bana basi vi na bino kolulaka be etolo mo boko tikala ka bakatula soif soki bolinga bosala bongo lokola aza mutu théâtre bana basi ya théâtre basala biso mabe parce que na ba mama ebele ya poto pe bazo encourager biloko wana ba sœur ebele o batama boke ba décevoir bango ba lia bango ba mbongo croyant que bakofana na bango bakobala bango misupe ba ya na poto ba kima bango. Alors bazo alimenter eloko wana bayokisa coquette mutema pasi coquette akomata na mesa lié amati na mbetu alali mobali na ye beauté image et puis beauté image azali mutu ya media obi beauté image ba réaliser ba clip obi bana basi boni akutana na bango. Pourquoi pas balaki bango ta ko bala coquette et puis beauté image na coquette ba te belé boyaka na ba histoire est-ce que boyebi que beauté image na coquette bazalaka mwasi na mobali kala yango ozomona lelo ba te belé tozolo ba intérêt to ba maîtrise ba makambo te omoni ndenge bina filé abala na mwasi no baza lelo ndenge beauté image babala nina coquette bazala mwasi na mobali na série likemba na masansa awa na Kinshasa bato ebele boyebi histoire te et puis ngai nazoloba ngo likambo oyo bato mususu bazo alimenter makambo makasi ezali bandeko ya Babakuk botika nga naloba ça n'engage que moi Babakuk soko tali ezala bato oyo botana na Babakuk bafani oyo Babakuk ya sila te mais les Babakuk oyo babimaka na télé o basalaka ba analyse o basalaka ba boy parce que bango ba konza ba faux compte bango ba konza mafinga et na ba ndeko na biso mso ba kongola na uti koloba awa basi o beauté image atika bango na défaut yaya eloko nini esila raté yo bengaka beauté image azaka na mbongo te yo bengaka beauté image azaba guna ote mais lelo komo lukala misusu ozongela ye po Parce que let ngone na mona ligue makambo ezokende. Soki sikoyo beauté image na coquette baboyani. Vous pensez que coquette ba ochaye na cercle bakundi? Eza pasi mais kosila. Beauté image bendenge moko. Ba ochaye na cercle ite. Parce que intérêt na bino eza nini bato na solo ka bozonga bato. Eza pasi pour la communauté na biso eza soni bana basi bozomona ngo normal mobali boboyana lokola bali muta media tikana na ser na biso mususu oyo bake ko filmer na kaputula ya munene et puis ngana mitunaka soki otali video wana beauté image muto na ndimite muta filma kyango ezali kaka ser na biso na muta filma kyango po achango na media po parce que bazolo bake ba nani siko a publier vidéo wana nani a publier vidéo po ser na biso awangani talo bezanga nazala mutu na ko se justifier te alors basi nyoso to bozolo te tolo mo ya beauté image eza problème te bokoleka na bino na motalaka mais mama ni mama to première dame eza encore joli ça bosa la perte lelo na komo yoka ezopesanga pasi bana basi ozomindima kozala no katula soif mo oyike na ba époque to kolaka mwana mwa ozala katula soif a mutu ezaki c'est très difficile ezaki soni na quartier lelo ko mwana mwa sa boka mape na kabelo ya cher azape na beauté na ye mais andima zala ne katula soif a mutu moko bout au moment ebi mutu wana pasala mwasi na ye livre pas otali fele fongo mabokota pour Barabasi pour comprendre. Merci beaucoup Nabino tout bolandaki biso na Active Final Télévision. Là c'était Papa Koulou ta famille Bota, Jerry Kobetox
na makambo ya coquette na lobby étant que artiste et comédien na lobby te boya koloba muto ya belle vie a lobby boy te na lobby étant que artiste et comédien bana basi surtout ya poto boyo kana pe Sony ba ser na biso Kinshasa soki ser na biso ba filmer na Kaputu la wana soki ezaki mwana mwasi mwa Kinshasa moni nzala ndenge salaka bango yango bapesa ka bibali nzoto sikoyo napesa Karine raison po Karine mokonzi abi na poto magodeza ya ofele likolo nango balambeli yo pondu batumbeli yo soso basombeli yo na whisky magode ofele napesa Karine raison napesa ye raison eza pasi merci beaucoup na bino tout bolanda biso la Final Télévision merci beaucoup famille Botato continue toujours kotala ba film consommons belle vie et bino tout tokutana bino na numéro ya sika bye bye.